il a qui a téléphone en Pierrette. Il venait aussi sur moi souci. Papa qui salaire ya liboso bafutaki ye na mosala ngo mpe soko mosala nde asombela ye nga telefone naluka mwa bacontact ya mwa baninga mosusu moi mokili mikolo ekomaka ya telefone moi wapi sans téléphone vie exacte kokosala te avant zonga Bagdad na bino opesanga numero na yo mpo nabenga ngo ntango so nakozala te nabenga mama ndenge na biso boye kopi na moko azoya Media Medina azana Belgique. Abaka oyinga babiloko nasengelaki mwa deux métrages. Merci maman. Nzamba pambola yo lekina ngai. Nazwa ko ndeko, nazwa ko kutute o voisin, nazwa ko pe ndeko na ngai. Ya solo kofanda na bato relation eleki mbongo. Ndeko azaka obobotami na ete. Tala yo kutu mutu mususu susi ozoyokela ngai. Me yaya nanga oyo nazoyebisa yo tango mobali nanga azaki na bomoyo. Me okolinga te na mwasi ne oyo. Moi si ne oyazaki chaque samedi na dimanche le mba nanga zo yamba bato ebele muto abande ko ya ko seconde mwana nga musala ko sukola basani boye kokomba tala ndenge azali ko flatter nga ko Holanda mbongo yo kasi ba Holanda ni elo mo ba Holanda ezate ya na vie baloba muto osalisa yo yebite ozala ka bien na mutu nyonso banga te yaya grand frère nanga pazo te sous Belgique azo ya Jean Silus na ko kelo ta moi 200 ko tata na ko ya we yo tikata mo ba mo mikemke olio vandaka. Et c'est mon engagement de nous monoboy. Aujourd'hui la sauté comme elonge fungwami boende zalaka. Jean Silou c'est angwaza na Bruxelles. Na Bruxelles. Parce que nazala na sœur nanga moko boye nani Henriette Feti. Ceux qui a yé comme ça na ko okutantsanga na ina tuna so peut-être ba yebani. Maman kambu ibandi sou. Nini yango su yuko yuko kokutanga no place. C'est miracle. Patron, comment on peut s'en faire tout cadeau pour maman? Mais il fallait pas y appuyer. Aujourd'hui, on reprend la ligne. De petits cadeaux, il faut faire très attention. Ya Sarah. Mais banda kandengi on a mis. Pourquoi on prend des cadeaux? Ça non. Et banda ndengo na yazo pesa. Après un jour, il va réclamer retour. La signe à respect, maman na zwina mais. Bébé, qui nous a grande fille, on va venir gérer ma campé. Makambo ekomela nganga mbutanti na kokana ngango te en tout cas mokili ozala moi c'est kitoko ngo mabe ozape mabe finalement mokili na okandengo yaya sala ka grande fille ba mamdi ne tout sale hein singa mo nilo ko sala te na kima na so musala na musu fanda ya saka na ota no bilo na kati merci finalement mon Dieu pas travailler ni bandi suboye eza nini apesi na biloko ebele maman tala batelefone bilamba babijou tala na se prononce na nte olobela ndenge eloo te fin du mois mpe na ekutu nango te namoni kayemba mo apesi nga bakado. Écoute, on va faire ceci ngai na yo fo tokota jeune tokota jeune et prière tobondela nzambe aveugle motema ya patron wana miso ya patron wana plutôt abebisa motema na ye akanisaka yo lisusu ata mokolo moko te ata na ndoto na ye c'est vrai je te dis ye sabala na ye akozwa opo abebisela yo kaka vie likambo ekomeli ekose répéter deux fois na famille na nga te pourquoi maman ekomokoma botutu pardon keesolanga maka koluti jamais il faut pas dire ça oza mwasi kitoko c'est normal que les hommes soient attirés par toi. Mais yo moko foye ba komi garder ko ba botu tout parce que la Bible déclare que c'est par ta bouche que tu te lis et c'est par ta bouche même que tu te délivres. Tu entends? Il faut jamais déclarer de telles choses. Tu veux pasteur nous va au bon de la pour maman pardon. Et yo maman nga banda na pardon va pasteur aya. Oui comme banki sanga na travailler sous tes maman ta yo mo ba banda na kiti ba to yo kuto fuka mi bo kanisa so ile kambuni. Ina okasomo na soni papa na oloba ne loti opesa pesa nga ka biloko ma fin du mois ko kita tayo moko bondela pona nga pardon maman prie s'il te plaît bondela pona nga fais une courte prière nous allons prier oli babe to goloka yango tonto bande kokola mto zaki bokolo bakataka biso nzoloko basukola biso na mai moko boye to iloko nini nazo comprendre te yaya unisoleza pasi
Moni passe sur les makasi. Nous allons aller pambola. Biso na famille yo kana. Ya tika. Bikombo nini ya ngai. Moni nzo tokoli. Mama na biso na papa na biso bayebaka kisite. Kaka ndenge tokoli o même singa loketo oyo na kata ndoto nakeza kite. Ngai na yebi kaka esa makambo. Esila. Makambo moni ka ngai. Ekosila. Ni ka ngai na mwana ngai ya. Okata omoni eloko ozo kanisa yango nde oyela yo. Na ngai na moni elo mo esate. Ekoiko ya teke pona na période azana likambo teke po akozwa ka ba problème azana mwa muki. Ndenge ezana akoza na libabe teke ubi okino kamata bambela mwana kabaka ta likambo. Obi libabe zani. Pierre ndenge azawana ekoya eloko moko te ngana yebi ezama kama nzamba. Ma jeune garçon batondi ebele na Kishasa. Bamona Pierre te ka batata mibimba wana, musala liboso kufeka bongo. Patron wana tata mubimba bongo mandefu ko elongwa pembe ekoma chocolat. Omonte ke zama azolinga mwana boyi alongole musala. Siko nzamba pamboli mo musala wa zwili susu ka ndenge wana. Na eske ye tata wana na tata maloba na yo tata wana ya mukolo wana eske alobaki na kina lingio makomo pesa mona ba cadeau mais ça te que soko pesa muto cadeau ko lingie ya moi zo lo ndio ko na Kishasa te ko na Kishasa pona yebi batata muso muto ya malamba zali nini yango na ngwa yebisio na Kishasa lelo ka pamba boy apeso ka cadeau ka pamba ko sama makambo wana ngana yebi mwana komi traumatiser ya te ngana yebi ke nzambe o ya Pierrette po nzambe tango no surtout au monde l'église ne surtout babondela pona ba fela ndenge Pierrette azawana loko moko te ya tika ko ko nzambe de fona lobaka pona encourager mwana ngamo na kati na za ya okufa de fois misusu na lobela kae pokaka na PCV mais ngai moko na komi kutuko douter nzamba mwana ngate nzamba mwana ngate mo musala oyo ekome kusunga biso mwana sombelinga na portage ayebisinga bi mama na osali kelemba soki na leli kelemba to lukata ndaku ata mo studio to ke futel tala susu ali bandi okende donc lokwa ngai na botaka Pierrette na mukolo na ki deuxième bureau donc Pierrette peut fola ndaka nzela wana jamais eki problème ngana zo bana yo tiaka ka ilike pa nzambe yo za donc o monde ba veuve ko nzambe abundela ka bango nyonso ezo lekana po pambolama leki nanga ngana komona makasi pona makama ko yoka makamba nzambe po moto te oya kozala camarade na confiance na yo fe pa nzambe mabolongo na yo oyo boy faut tiaka ngona se parce que za poza veuve mwana yo wana za orpheline alors nzambe tango no mama oya za veuve azobondela pona nzambe nzamba salaka. En plus, ndenge zawana soko moni passe leke comme na tango o ya bénédiction. Ya. Bana nyonso ya mike baenda kokanga kindoki na bomwana. Na kimukolo bakenda wapi? Yango ye mabaluka ntango wana nazo ebate ya etoza kokola. Oyoka ta soupçon na ye moko te. Parce que modèle ye azo lobela mwana azo lela kaka tata wana ya liboso wana esika musala nani kufaki pona ye kaka Pierrette ndima mobali wana pona nina balisaki kabite sikoyo ye peka muto balisaka nga na libala ya tata Noël wana mukolo na ye kutu mukolo meme ya papa ezaki ka ye nga pena bomwana nyonso yaya lobi tozokumba melaka yaya siko akomote susu kaka Pierrette ake yango ye mutalala kelanga likambo yango te nazo mituna ba question belé ya zanzambe te ya zanzambe te malédiction sans cause et annulée sans effet.
patron Azali. Bravo Monae. Ok. Bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux voir votre patron? Malheureusement, monsieur ne reçoit plus à 7 heures. Il est là? Oui, il est là. Excusez-moi, madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Mademoiselle? Pierrette. Mademoiselle Pierrette. Oui. Vous allez comprendre que c'est tellement important. C'est aussi important pour mon travail, monsieur. Nous demandons à t'enseigner. Mademoiselle Pierrette, je comprends que votre patron, c'est quelqu'un de respecté, de respectable, et que normalement, il ne peut pas recevoir sans rendez-vous, mais souffrez que je puisse le rencontrer sans pour autant qu'on ait un rendez-vous. Messieurs, je suis désolée, mais j'ai reçu les ordres de ne recevoir personne à 7 heures, s'il vous plaît. Je suis désolé, mademoiselle, mais vous allez comprendre que je dois le voir parce que... Désolée, messieurs, sinon j'appelle la police. Fiston! Papa! Je me suis quand même débrouillé, hein? Eh oui! Vous retrouvez ici. Ça fait longtemps que tu es là? Non, à peine une dizaine de minutes, parce qu'on a eu un petit accrochage avec mademoiselle de la Mademoiselle Pierrette. Je suis désolée. Oh non. C'est pas grave. Je te présente Bodo Rocky, mon fils. Enchanté. C'est lui qui reste à Bruxelles. Rocky, je te présente Pierrette. C'est elle la gérante de ce flat. En tout cas, pour une gérante, coup de chapeau. Hein? Oh, Rocky, tu sais, Très rigoureuse. très rigoureuse. Okay. De ce côté, vraiment, je suis en paix. Ah, Bon, on ne veut pas te déranger, hein? Rocky, viens, je t'offre un petit rien. Ah, avec plaisir. Oui, parce qu'il fait très chaud. Je te jure. Et oui, vraiment, c'est une surprise, hein? Ah, vraiment, comme tu l'as dit, tu es arrivé un jour où il fait vraiment chaud, hein? Je te jure, papa, c'est vraiment une canicule. Hein? Non, on va se mettre là. Voilà. Yunguru! Patron! Apporte-nous 2 bières. Yelabiso Masanga. Ah, Masanga, patron. Heureusement que tu as compris. Merci, patron. Mais il est quand même dynamique ce monsieur. Oui, mais dynamique, mais dur d'oreille. Hein? Il faut le balayer 2 fois pour la comprendre. Non, mais c'est pas quand même facile, hein. À travailler dans Daku et puis à Wanaflat. De le faire. Hein? De ce côté, rien à dire. Non, en tout cas, papa, moi, je ne sais vraiment pas. Les mots me manquent. Namoni vraiment que Eric Lele a inspiré au bien. Oui, effectivement. Parce que au vétéran Masolo, il y a l'isolo nenge Eric Lele a betela kiyo que non azana projet ya kotonga ba flat na Kinshasa. En tout cas, je te voyais encore hésitant. Tu sais, papa, l'implantation de beaucoup de flats comme ça, Namboka, ils ont favorisé le développement. Au moins, toza na Bruxelles. Mais qu'est-ce que tu fais, Kiungulu? Sois calme. Vas-y. Tu sais, mbonga mundele mbonga poto ezala ndenge mon ami alobaka Del Piro MP3 na Gand. Il me dit toujours mbonga mundele ezala lokola sa content. Oh Kiungulu, mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est pas par là. Ça vous fongola tes patron. C'est par là. Voilà comment on ouvre. Ah, mais... Oh Kiungulu. Merci, patron.
modèle olinga ofungula wana bafungula nde bouchon ya 20. Il y a 20. Ah, ngara kanisa inyoso zaka wa bouchon fona ndenge na mtu zona kati kuna basai kusala mo. Mais non. Mais soko yebi likambo te, il faut que tout na kiyungulu. Te na yebi misalo yo na sala ngwe bele. Osala ngo wapi? Na sala na ministre ya finance. Oyo papa na mwana naye kuma kacheri na États-Unis d'Amérique. Nazalaka musala pana bango. Na yeko longo wana tangu baiko tinda biso na Rwanda. Tangu secession katangeze yeko ya. Biso to yeko kendi Rwanda. Poto bandaki kutangira ndena na frontière. Soki pa ya bato wana nyonso bandaki kochuba bouchon ya libende, ochuba ngona eloko wana seki oza musenzi oyebi musala te. Ou alors tu faisais un autre travail. Bon, Kiungulu, tu peux disposer. Hein? Serre-toi, fiston. Oui, merci, papa. Alors, je disais... Mais entre nous, hein, papa, il faut trouver quelqu'un hein, à la place, parce que c'est pas bon pour l'image de la maison. Non, non, il va rentrer à la maison. Ouais, allez. Tiens, tiens. Merci. Alors je disais, en Europe, toujours souffrir. Tu le reçois à droite, à gauche, au bimisi, facture, téléphone, nini, et vraiment, ouais, maï, chauffage, hein? téléphone, et puis téléphone à il ne manque plus que Bafout Sabino, même l'air que vous respirez. Mais comment? Il y a un qui va travailler vacances côté ils on dirait bailler repos bailler aux hommes cure mon coboy anti-stress parce que c'est pas normal. D'ailleurs écoute il y a une amie toi na sala na quand j'avais commencé na Bruxelles mamie Fina oui hier sur les vacances sur la salle 2 semaines non baba que ça 1 semaine baba que ça 2 semaines. Fina si je me rappelle bien c'est cette fille qui habite Bruxelles à qui tu avais remis portable Nangaï. Voilà. Ah, voilà. Je me rappelle encore. Ouais. Donc, c'est une façon de dire que non, on est mieux que chez soi. En tout cas, un bijou pareil, pour Nayo, c'est une retraite assurée. Et pour Nangaï, moi, Nayo, mais j'en suis regaillardi. Hein? Papa, c'est pas facile. Moi, dernièrement, j'étais avec des amis. Donc, la plupart des amis autour de que des pleurs, que des grincements des dents. Dernièrement, j'étais à Paris avec mon ami, la Champigny, avec un ami Hugo. Atina Imbo Moboye, ça il a ce qui biloroni nangoa, explication sur explication. Et ça le coup tout que non, bande ko belé ba comment la décourager pour na routine mbongo ba investir na mboka. Papa, natina Imbongo. Namoni botongeli ngai ndako mais villa. Non, papa, je ne sais pas ce que je peux dire. Les mots me manquent. L'émotion est vraiment à son comble, donc je ne sais pas. Rocky, tu sais, moi je fais mon temps. Maintenant, il faut que je tango, il faut ça la vie. Moi, je n'ai plus rien à gagner. Et je n'ai plus rien à perdre. Je vais doucement, lentement, mais sûrement vers ma sortie. Et bon, mon solo et bongi, quand tu quittes cette terre des hommes, cette plante-là, c'est X qui l'avait plantée. Ah si, mais si tu n'as rien fait, donc voilà, c'est pourquoi je fais ça et c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Avec ça, s'il y a une bonne gestion, et parlant de gestion, oui. Je vais faire allusion à la fille qui m'a accueilli tout à l'heure. Oui. En tout cas, comme j'avais dit tantôt, pour une gérante, vraiment ça n'est une. Moni, la compagnie M. Koyaka, gestionnaire et Malongati. Elle a toutes les qualités. La fille, c'est encore comment? Ah, Pierrette. Pierrette. En tout cas, je ne pouvais pas m'attendre à trouver une fille comme ça, très stricte, très rigoureuse. Et non, en tout cas, c'est une très bonne chose. Vraiment, elle m'a marqué. Rocky, je suis vraiment content que pour une première rencontre, vraiment, il se dégage en toi
vision on a sur elle. Pierrette, c'est une fille qui m'a été présentée, Nangaja, qui est comme gérante. Et depuis, je ne cesse de recevoir des éloges pour la Pierrette. Je suis très content qu'à peine arrivée, toi aussi tu puisses remarquer que c'est une fille intelligente et très stricte, une fille rigoureuse et par-dessus le marché, une fille très honnête. Mais Rocky, je n'en dis pas plus. Donc, elle a de la personnalité. Ah, pour ça, elle en a. Vraiment, c'est une fille qui a de la personnalité. Ah oui. Et tu sais, Rocky, sans que je ne puisse vendre la peau du léopard avant qu'il ne soit tué, Qui léopard, qui chasseur? Ah, Kilongulu! Encore 2 bières. Encore 2 bières. Masanga mi balé. Ah, merci. Tu sais, Rocky, j'avais beaucoup d'idées sur elle, sur Pierrette. Ah bon? Oh, ne me dis pas que tu veux faire d'elle ma belle-mère. Non, mon frère. Ah. Là, tu m'étrangles, Rocky. Oh. Et ta maman, qu'est-ce que je veux faire d'elle? C'est la question que j'allais te poser. Je voulais plutôt faire d'elle ma bru. Voilà. Ta bru? Ben oui. Bon, c'est à toi de décider maintenant, comme tu es là. Évidemment, je ne te force pas la main. Hein? Oh, ça c'est trop fort quand même. Mais entre nous. Oh, là tu me prends, tu sais, je sais pas ce que je peux dire. Et comment tu la trouves? Bon, là je sais pas. Je te donne le temps. Mais Kilongulu! Et à Kali, il y a un peu de soutien là-dedans. Il y a un peu de soutien là-dedans, mais là, on doit l'attaquer. Et là, on met au museau l'attaquer. Vous avez besoin. Pierrette, vous avez remarqué que Ngai a changé mes ans. Même na biema, ma papa, ma saki, tala. Quand c'était des bobanga za mo bana commissionnaire. Ngana na soigna. Ko lieu ba boa kelenga pa mo konza ba mami pongo. Hein? Wa simbi Paris mobimba. Atinga colia jeté. Ya jeté. Ya moyibi. Tala ka mwana ya bien ya pointe Iva. Avant de ba colio que ba nga soutien. Olo ba mingi bon. Soutien pata kuna na kela soutien wa. Longa ta. On dit ba ko moni lelo. On dit complexe au soutien na ngana ya ka yo moni. Na so bisote obeta ko moni lelo. Na la tu nini bino. Alati soutien ngai. Pour la soutien za tina te zo bila mala yamba ki poli. Il va ça il va dire yo. Na mwanga moyibi na zo ma talite. Tuna ko mo lobe no po buzo bande leki. O mo makamia ka dia osala. Le quoi bien vous mettez quoi appuyer aïe baba soutien na ngalataka. Bo continuer quoi appuyer. A ozo ki ndoki ka bongo na sanga. Oza kandoki? Na ndoki te ma talite. Oya kande na sanga. Na pe na sanga te. Miso na yo wa na ndenge lempa boy. E ya miso ya bachor. E na ndimi na ndoki ma talita. Mais ndoki a solo ezande yo. Ah. E po pesa no conseil. Nge elango référence. Na boya ngote. Satana kuto njambe akitisa ya. Satana ya ndima satana na yi. Bon ngana bo. Bona mère. Bona mère. Sukawa. Nini ko? Mwana pe. Na nzoto te. Boko mi boye. Okadi alata sous-vêtement na pipo. Fo akwa pipo na yo. Zera. Moya kadi. Oh plan kadi. Pesa. Olo kwa kadi. Zera ma pe. Yo osoni mwana mate. Zera non expliquer. Yo osoni saka kadi. Yo bi kadi na 2 mois. Kadi a osimba bibelo ye moko boy. Aningisi abwaki apasango 3 atie boy batela eti. Kadi wana ozomanga. Kadi ako bêtiser yo penza lelo nation na bika kadi bêtiser. Ako bêtiser de la tête aux pieds. Eza mbalo na suka. Mone koma koma limesana. Bokeba na bino. Po ozena moka mo mikeme. Yakutu bambonga mikeme kezo 10,000 kokaka. Tika ye mama na bango ko yakoloba wa auto sangela ki ye beta ki jouer équipe na mboka nanga ba ko na valise nanga.
Quand il faut y avoir valise, il y a la couleur 2. Il faut y avoir changer. Il y a ce monde joué. Il y a un monde Brésil, basola noir. Que bas, c'est bizarre. Yo, ça multicolore. On a la même équipe au sommet. Dis-moi. Dis-moi. Bando yo so senza suki. Suki kaka mupanzi mo. Bato mbongo. Bato balamba ka baso so $20. Eswaka ngai te sia 10 000 boko kaka ngo. Boapela na niveau assez. Toza babola biso nyonso tu. Muto abangisa muninga zate. Naku na kololo pangu lisusu. Ozala noko e. Ngala abi de confiance na ko bizele bino confiance 2 jours. Chabino libanda papa. Nani Tilbo donne-moi la force, mon amour, de plonger tout au fond de moi. Ouvre bien mes yeux pour toujours, que je t'y vois. Pour toi je te placerai mes montagnes et je garderai le sentier. Tu sais, désormais tu dois apprendre à ne plus être triste. Je ne suis pas triste. Tu sais, tu n'as pas besoin de faire tu n'as pas besoin de me faire un dessin pour que je comprenne que tu n'es pas dans ton assiette. Ben voilà. Je ne suis pas triste. Si. Parce que, de toute façon, j'ai compris ce que tu viens de me dire. Na comprendre où nous sommes lobby par rapport à la famille Nabino, par rapport à tout ce que tu as vécu, par rapport à ton oncle. Mais bon, je pensais que Noro Nayo, Aza Mubali Nayo, soit Mubali no Yabutu, mais le quoi, ils ont un comportement naïe. Il n'a rien d'influent dans ta vie sentimentale. Aza Mubali no ya famille, t'es pas Yanzi. Aza qui tue Nayo. Moi je trouve ça normal. Hein? À mon obstacle pour. Tu sais, je me demande deux fois s'il y aura quelqu'un qui va comprendre profondeur et ma caméra. Mibali, vous avez un bon parleur, flatteur. Vous ça peut-être qu'il y a flatterie. Ou pourquoi tu as bien à monter mon Vous a déjà. Ah ben oui. Tu sais chérie, moi je vais te demander une chose. On va partir, il y a un moment où, au Koutaïnanga, tu dois créer un vide dans ta tête. C'est vrai, au lobby, Mibali, ils ont toujours des belles paroles, flatteries. Mais oui, mais Moutolingui, il faut des belles paroles pour bercer Mouté Manaye. Parce que souvent on a salué le Mouté. Dans celle qui soda. Tu tombes sur ça ici. Ah non, oh non. Qui ça dans celle dans la pharmacie? Donc, na Haïti, na vaudou. N'oublie pas que je suis né d'une famille chrétienne. Voilà. Donc, tu sais, c'est vrai, dans la vie, il se passe toujours des choses. Mais le plus important, c'est de repartir à zéro. Dans la minute comment faire une thérapie sentimentale. Tout à fait. Voilà, tu comprends. Tu commences à comprendre des choses. Là, tu grandis. Allez, fais-moi une saison de pluie. Voilà. Alors, tu vois, donc tu répares à zéro. Tu sais, chérie Pierrette, que j'appelle sentimentalement et romantiquement Pi. Chérie Pi. Pi One, parce que aux première dame, Pi One. Ah bon? Pi One. Pierrette première. La première dame. First lady. Donc tu vois. Assurance à Boulot, pourquoi? Parce que tu n'as jamais été sérieuse dans ta vie. Non, alors pour une fois, au moins tu as une proposition sérieuse. Ah ben voilà. C'est pas ouais. Donc on a handicapé physique.
Alors, voilà ce qu'on veut comme handicapé physique ou comme handicapé sentimental. Non, tu sais, vraiment, il fallait ces jours dans les amants, mais très malheureusement, j'ai reçu un coup de fil. Il y a un ami au Tosalaranaye. À lobby d'un Fonazonga. Fonazonga plutôt que prévu. Ouais. Parce que c'est tonton Mubunga, parce que je travaille avec lui. Alors je suis obligé de rentrer plutôt que prévu. Mais rassure-toi. Non. Rassure-toi, chérie. Rassure-toi. Tu as la côte avion. En tout cas, une année aux Aïbélé. Une année aux Aïbélé parce que aux anneaux on a difficulté pour me rejoindre. Parce que déjà, donc, moi je me suis décidé, je dois t'épouser. Je dois t'épouser pour t'honorer. Parce que une beauté pareille, en tout cas, Merci, tu dois être à mes côtés. Merci. Ndeka Olubaki, Ozala Lokola, membre Moko, Yanzoto Nangai. Tu dois être. J'ai envie de te serrer dans mes bras. Je suis là. Pour toi. Donc, oublie ton passé. Évidemment, je vais t'aider à oublier ton passé. Déjà. Tu recommences ta vie à zéro. Avec toi. Sala Lokola, Bano Botamana no Lingate. Nano balate donc la bébé mo ya muke donc ngondo musantu voilà et je sais que dans ça l'effort ceux qui naissent en mariage dans ça l'effort au landangai et peut-être au mona zamba les jeunes mais tu seras très bien encadré parce que kuna dans la famille encadré yo na ba conseil parce que l'Europe c'est pas facile aussi alors il y a des amis aider yo. Donc netiba micho mola zawana tata mwasi abana asunga yo ba apocalypse mola bazali bango bazana Bruxelles place kozala usanga sentiment soki en Allemagne tonton Vicky Aldi zawana ba zigen molongani ya Nikide mamela namki lubi mingi mungu yoka ukauso ikauki na ulela comment baboué so ba sina boya webi na kufa et puis makamba boye na lobby ebele mo e kawaki omeli singa na bala yote na kufa moi je vais me pendre c'est comme un pona ne bala na biso na photo ne bala na biso ba lobara je vais me planter une balle dans la tête c'est pourquoi kufa pona mais oui non c'est encore 1 minute nessa nzambe tikana ka 1 minute nessa oki ba sentiment nyo suite kana motema
makasi koko yango kokata soso penye ya $20 parce que yo moto tiaka ye tembe soki asali dépense na $10 osiri nazolia $12. bawe o wana okuwa apende yango likolo oyibi yango eza obesi ko sala obesité yango azwasi wapi monene na ye elingi kolesa ye mingi aza moto ya solo soso eza na raison ekotaka $20 tala supu ya moninga ekaboni yo supu na ezalaka boni makasi akoyiba mosuni okwaki mosuni ozoli eza kola yo kanisi nga mwasi penza nakoki kokata soso bo oyo mosuni tala eteni ya soso wana eteni oyo parati nini ya soso lokola point d'interrogation lokola virgule bakataka soso boye yango mpe libala yango epalaki kaka ebebana oyo ezolia yo oyo ezobombesa yo te nzambe alobi yalobi etali bino to etali ye moko njakomba oyo nsi njakomba akosa njakomba alobaka elobi eya mpona bino te lelo ndeja ya biso basoso ezali babombaka biloko bazali nano yango mona mosusu azolia ata poso na ye bapoile na ye ekokanaka nde ya biso te ozomona pena lidoso moko biloko aboye sose ekoka yaya tosi toliaki mwa biloko nabombeli mwana mpenza auta mosala na nzala ya kolemba yango bokoteli lisusu epuis makemba wana nalambeli mwana mpo azokokolia fufu te yango bozolia nazoba bozoliaka salamu yo salamu ubaki mutunya pendula Wali mabuzunya pendula wali kupaka wali kuchabuja ne mwana nanga bapeka boyite vraiment eno ko misunyo salamu za tiwe pendula vraiment musunya kitoko boy toko zo mwitu swap biloko boyaka ina nemba la moko aboki susu ngana yebi mbula na lia soso te ngaye tata pasango te papa tata pasango ne je bien te ambrusango aboja ambruse mama Sara so bima ndako bima kaga biloko na yake Sara bima Sara bima na do kende soko keite tipo 2 mois ututango kana sima usune vendra vraiment tabino moko misuni yoke suna kozo mwa la $20 te yo yebi basoso zelanga na la mataba le jour azalaki intoxiqué kuna azalaki intoxiqué pana bino bobi aina auti na ndaku na bino bo intoxiqué ye yezoba ya mobali moko boy bazobokula yote eza preuve tangible nazosukula yango nekokende yango epa arrete na lakisi na bino moni oyo destruction méchante yongo likambo osali yo za nzambe soki nizalaki tate na yo me na lakisi opesa outa mboyo katenga esangani na mwana na bosi boliaki bababeledino opesi makemba te obaki mokomwa mokali ya makemba kadi oyebi gwa soso wana te oyebi gwa soso wana te okapenza mosuni ekota nyonso nayebisaka oko soki ezalaki keto ngamu na ponaki ozaya na ngai nde totoka bwana te olikasi mangana simba nazobeta sala moto akota wate nazoboma nazobeta sala nyonso eza ye kusimeteka mona silisana naye yakana japseyo mutapwana yoye
bato ekomi ya yo ekomi ya yo okopanza nani mafani ya bato yo kosoma ngo mpo ya mwasi makambo yo olukaka batika bango batika bisote atika ezotele obunda na Voilà. Donc, jusque-là, tu n'es pas encore prête. Hein? C'est un grand événement. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Maintenant, quand on a une salle de bain, ici. Oui, jusque-là aussi. Ah, toi aussi. Bodo. Pourquoi tu me fais ça? Hein? Mon frère. Tu t'es pas encore habillé. Mais laisse de ne pas. Va t'habiller. Ok, d'accord. C'est bon. Ah, va t'habiller, dis. Qu'est-ce que c'est? Non, Nini, enveloppe, c'est ok, hein? Tout est réglé. Ok, d'accord. Merci. Il y a même toujours l'exception de donnez-moi 2 minutes. Une minute, toi. Mais toi aussi, peut-être. Dis, Kangaï. Toi aussi tu viens avec nous? Non, dis, va t'habiller. Au fond, limbois, tu libères le chien. Ok? Et fais vite. Dans 5 minutes, tu dois être là. Il ne manquait plus que ça. Ngaya situ mwana milikai bandeko nzambe. Vas-y. Ah, te boy pété mutudo ke loko lokotela ngai ça ne va pas hein. Mais fais vite toi aussi. Kasi tu comprends cela on a lokanga ngai mwana msasi manga na liboko. Rocky! Ah, toi aussi on fala kana et ça na mbebe. Rocky! Mais toi aussi viens mettre au conseil. Rocky! Toi aussi viens dit. On va faire un bébé pour finir son émission. On va faire un bébé. Dépêche-toi, on va faire la balade. Arrête de bouger. Dépêche-toi, t'arrêtes. Pour un mariage. Kiungulu, qu'est-ce que tu fais? Ok! Il va me mettre en colère, hein? Ah, dépêche-toi, c'est quoi ça? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les choses. Et bonsoir. Vraiment, je suis très content. Yakomona. Bapa ya oyo makambo oyo bandaki na mikanda. Soki na lobi makambo oyo bandaki na mukanda. Brusquement, tomonaki mwana oyo biso ayeli biso mukanda. Tozwi mukanda, tofungula pe totangaki. En bref, biso pe tozongisaki oyo ya biso.
Lelo le soso ana presque. To yambi papa na kati ya lopa. Papa. Ndenge na zabo nazana maloba ya ebelete ya koloba. Nazana makambo ebelete ya koloba. Il n'a pas de temps à perdre. Poto yebi lelo. Yokewa. Kasi ye maloba kasi na kiko suba na. Ah? Ya kana no makambo izake ya ya. Oh, não é que ele me fica camando. Bom, não consigo mais. Não muda, aquele mais batido tem. Na yango, ndengana yebisi binoke, likambo ndio soto. Esengeli to tiango na mabondeli. E bongi pe, papa na biso to tika bango na maboko ya Nzambe. Baba ziba transport ba tambuli ba komyo yesika. Awa. Na yango yo atonda mina mulimo mosanto papa, mama, akoki ko telema pesa biso lo sambo. Yo. Nkolo eto tondio epona emakaka Te, omo, pozi. Emakabune c'est le cas. Iso to tali Pierrette Nkolo mwane etiti Etinda ozui. Etike. Au comité ti na makambo. Il pas mboni ga likolo nae. E makambo c'est le gars bien. Izala na biso akati baba. E bandeli etina ena na suka isi. Na suka. Ena suka. Ngawana. Amen. 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 Merci Seigneur. Esengo ezali pe papa mama biso pe toyeba bino ndenge omoni oyo libota mu biboyi. C'est la longue famille. Mama oyo avwandi wana ya mwendo wa ngolo. Mwanzoto wa sembe. Yende mutu aboti. Mwana oyo lelo ya yalukili biso makambo oyo tosangani. Obetela yema bo. Mama telema. Mama telema. Ya makasi koleka. Oyo lelo yo peso ko likambo ezali atelem Vwanda. Abaruka tangu Vwanda. Soko ba bele li hotel kozala pria ko telema te Vwanda. Mwasi na ngaye sadi mama koloto ya mwasi oyo bino boye ko lukelela biso ma belle fille. Ma belle femme. Oyo nyoso tu batika lioyo, oyo nyoso tu bana. Na yango ngape papa, na zongi simba lobe pa na bino. Bino pe to mona pe bino to yeba. Siko semeke moni pe semeke. Okaka bazo se kabisa na sima. Nini? Papa lukantango. Chef de famille ngai. Mwasi na ngai. Kozwa ngotende bakola pangwa. Biso ndi bakola. Mwana biso kadi. Bonsoir ngotende ngobo bébé sa jali boso. Non, pas que bino parole à ça. Biso bete pesa parole. Ya esili ya. Na kuibololo na kuibololo. Yo zali bakuna. Papa ya bazao ya. Malo bezana bino. Bonsoir ngolokante ngobo bébé sa jali boso. Boboto Bondeko Esengo Lisanga. Bien. Papa mapango ezali ebele. Malo bezana bino. Bonsoir ngolokante ngobo bébé sa jali boso. Boboto Bondeko Esengo Lisanga. Bien. Papa mapango ezali ebele. Bilenge basi pe bazali ebele na quartier oyo. Mais soki toleki mapango wana nyonso tokoti awa toyebitina. Na kokengela mokuse. Toboma nyoka oyo mibali babomaka. Lokola toya boye. Oyo ki asepeli na mwana na bino ya mwasi. Mwana na ngai ye wana.
Nesengo. Maman oyo abota ye nga na lobaka oyo azali ana na ngai abota obe moko Samuel oyo ayaki kobikisa moninga si alati bamilingi mama boja mabe bolingaka bakende bosambwe boboto bondeko ngai moko papa ya Rocky responsable eh ben na nsima na ngai ezali baleki na ngai oyo maître d'hôtel ya ndako na biso papa Kiungulu oyo bandeko bakamaradi ya Rocky baye na biso elongo papa toyambi bino ne 5 bien papa Kiungulu ngambo ya likambo sombele suka bisanga mwana na mwana benda bokilo tozwaki facture na bino botindaki amen biso toye kobala Pierrette toyema se quitter yesu azala mama Pierrette sima to simba na nzoto avant que mwana na ngai héritier na ngai bodo Rocky ayebaye je l'ai connue puisqu'elle a travaillé avec moi. Voilà. Et c'est une demoiselle exemplaire, bien éduquée et responsable. C'est pourquoi Namwana Nangai Rocky, tant que tu vois qui facture, tu vois qui to sengeli ko honorer yé. Yango bokilo na manso obino bosengaki to kokisi yango. Et puis na lobby il y en a qui multiplié par 2. Au 5 biso 5 chèvres. Tu tiens l'enveloppe 10 chèvres. Au 5 biso 5 vaches. Tu coquilles le 5 vaches. Au 5 Mercedes 180. Na vignette, na assurance. Tout est là. Wana boîte couleur rouge. Tokeyi papa. Au 5 biso 20 pièces super watt. Tu peux bino 30 pièces, il y a super watt. Vous savez biso 4 vestes. Tu peux bino 8 vestes, na 8 paires de chaussures. Vous savez biso 2 billets d'avion Kinshasa, Paris, Kinshasa. Tu peux bino 3 billets d'avion. Vous savez biso 5 000 $. Tu tiens 7 000 $. Et dans ce cas, il y a 4 groupes électrogènes, il y a 5 KVA. Tu peux effectivement 4 groupes électrogènes, mais il y a 10 KVA. Voilà. Mon sous-sous, ezali na motu kalibanda. Mon sous-sous, ezali na enveloppe. Maman. Bakadi oyo tokopokolako sawapunza nana papa tia la mesa mukolo nango azali ye mutu akozwa kopesa biso matokosio ziola matokosio ziola merci papa Kolo papa pio komami na mutema oyo esengelaki te komama amen mais tozongisi ma gloire epai na bino oza libali oyo ya solo alleluya omoyini sata azalaki na bezo mpe ya libali oyo nzambi oyo tosambelaka aza nzambia na yango papa tokozwa bino ntango molai na banzo oyo nyonso tolobi biso tondimi yango biso bakongo toloba tosombaka nyama na kati ya saki fo ebima libanda papa na banzo oza na bezo ya mwasi na yo ye mpe mwasi yango kovoyage na ye kovoyage na ye azwi avion wakiti azwi avion wakiti bavio misato mobimba
tokozwa ye ndenge nini ah papa sokoza na posa ya mwasi na yo tata mwasi azali pesa tike tata mwasi azali kapiere azoyoka ata musika te ezali mbala bakongo te ezali grele bangala banere tomboki yaya aza na nsima ya nini omoni moninga yo tifeto esi na bakobeta yo nyama mwasi ya bakomissionnaire Bokilo papa nalobaki nayaki kosala maseki te nayaki kobala mwasi ya mwana na ngai ata azali wapi transport na ye nazali prêt commissionnaire akopia boye mokolo batango apesa etoni bakomissionnaire yango bakoya kolukela nani susu mpili yango yo mutu osangisi biswa mabena malamu Pierrette yo mutu oyebi yango tala envelope $7,000 nga tata lelo yokutu soko makambo ebebi na $7,000 wana nakozwila ngo wapi Pierrette zwa mbongo yo $7,000 pesa na responsable oyo sengeli yo pesa oyo akoliango na mutema ya kimia na mutema ya pio ayebi ke ndenge Pierrette apesi nga mbongo yo lobi ekozonga Pierrette zwa mbongo ekojonga pete pesa oyo yoko pesa d'accord pesa familia tombela tosepela biso tozalaka na mutema kobalisa nzela ezala ya kofungwa papa makambo ekolela weza te eza makambo esengo papa atana noa te papa pete maboko pete biso maboko yo nini eloko nini yo amfutuma toujours les gobelins sama kambo mwana papa bokilo akanisi tatu akota yesu kazalaki bakoko na yo papa ya bazali yao papa bakotonga ye na dispensaire bon te aza mwana beta ye babokilo tala ya bino yango otekelaka libota nyoka non papa décevoir nakotimola yo uyaso vomi bakundi otala basimentere mosuku ofanda na simentere kombe makelela wenze esungaka na biso nyonso tomoni esika mbongo ekeyi saka responsable ye wana Pierrette lakisa biso mobali na yo
biso batata bamama banoko bakoko toyeba. bakosi biso eloko nini elakisi te oyo mwasi na mo lefamoi lipuapua ezala tozala besoin mwa lipuapua. merci beaucoup. Bon, mama pardon osunga biso ozwango basani baveri otila merci 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 oyo azala likambo akobakisa Azate. Yaya. Omone makambo zalaka. Makambo elekaka nde boye. Tika na makambo makelele wana. Tala mbongo yango. Envelope ya mwana yango wana kwa. Wa. Allez va. Quoi? Bapesi yo za 50 quoi? 7000 dollars. Ko container. Oh. Moloko. Benja. Mwasina mobali yo. Mwasina mobali yo. Mwasina mobali yo. Pesa pesa mobali yo. Bawali konini yo. Bawali konini yo. Félicitations papa. Félicitations. Esa ndenga mapeti. Tibo ndazo tanga msuma. Tibo papa merci Tibo. Joyeux. Hein? Merci. Bonsoir, botuna papa ya soko bakome. Yo kadi hotel yo. Yo bokota kuna bobimisa basani botila bango ba. Botila muvuma na muvuma wa. Kwani ngeza yiwana tokoyanga kepana yo. Niso tozala kala makila ya soso. Non, maman, tu comptes tout mon langue. Je sais que tu as toujours été comme ça, mais j'ai grandi. Et en plus, en présence de votre... Hélène quoi? Il y a un mobile là, ce qui a bengi, Lélé, alors qu'on bengi lente. Maman, Lélé, Lélé prend, ce qu'on a dit Lélé prend, tombe le verre. Joie et roi, ce qui était à lâcher. Bah ça, il y a ceci là qui le coupage comme mobile là. Et comment tu comment benga Lélé? C'est vrai. Hélène, voilà, hein chérie? Comment on appelle dis-moi qui est? Comment est Lélé? Oh, ça va, ça va. J'ai grandi quand même. Oh, bon, voilà. Rocky. Et ça, poisson d'avril. Rocky. C'est du poisson d'avril, ça. Le temps presse. Bientôt, tu vas partir. Et le beau de pas Bali. J'aimerais te dire une chose. La vie, on l'a vit qu'une seule fois. La vie n'a pas de copie. Et je te dirais aussi une chose. On dit toujours, le manque du voisin sont toujours le meilleur. Tu as pratiquement étudié, tu as passé tout ton temps en Europe. Et là, tu étais seul. Mais maintenant, tu as même une fille qui a sa famille aussi. C'est pour la première fois qu'elle vient en Europe. Toi, tu es un habitué. Et là, je ne t'apprends rien. Tu as vu toutes les femmes possibles. Des noires, des blanches, je sais pas, des asiatiques, des américaines.
Et aucune d'elles n'avait ébranlé ton cœur. De toi-même, tu es venu, tu l'as vu, et tu m'as dit, papa, voilà la femme qui sera la mère de mes enfants. C'est ça. Hein? Tu l'as choisi toi-même. Personne n'a fait pression sur toi, Rocky. Je ne voudrais pas, demain ou après-demain, qu'on me dise, ça ne va pas, ils ont divorcé, Rock est en train de découcher, etc. N'essaye surtout pas, chérie. Regarde-moi et ta maman. Hein? On a vieilli. Hein? On a vieilli. Hein? Quand tu es parti, tu ne m'avais pas laissé avec cette barbiche poivre et sel. Hein? Mais c'est beau comme ça, chérie. Yango Rocky na kosenga na yo ozala responsable. Koyoki sanga isonité. Hein? Omemi mwana ya bato. Ezali mokumba pona yo. Kuna azana tatate, mama te, ndeko te. Papa na ye yo. Mama na ye yo. Ndeko na ye libota na ye yo. Et puis na kobaki c'est loko moko chérie. Ah. Boto. Rocky. Papa. Nenge papa na uti koloba mwana bato. Moi si aza lokola fleur. Mobali o ayebi ko prendre soin ya moi cité, babengaka ye irresponsable. Mobali oyebi ko prendre soin ya moi cité ko vandaka na moi cité. Moi si aliaka. Il faut que moi si nanga il faut alia, moi si nanga faut alata, moi si nanga faut azala bien. Ozo kanga papa. Parce que koloba te ke poto zana poto. Biloko nyonso ezali, hein, nyonso eza moins cher, donc akosomba bilamba ne non, c'est ta femme. Ozo kanga. Moi c'est ça quoi moi ndike. Ba finake makasi te ko finaye makasi te ko étouffer obomi. Ko pesa ye pe liberté te. Soko pesa liberté a pumbwe, akei. Non. Parce que elle n'a non, c'est le grand moment chéri. Faut na loba na bana. Ozo mona biso le to comme mikolote. Mais pour nani? Pour to yebi. Nabi qui trouve une femme trouve le bonheur. Le bonheur en entretien na kango. Eh mon chéri, et ça te gros kaka boye, camarade tata na bino, lelo a commis na 70 ans au Kende. Atikala a joué moi sur atiki, a joué moi sur parce même ko occupé moi c'était ayebi camarade na ye hein. Oyebi papa na ko za parrain na yo. Ayebi contenter moi si na été. Famille moi si faut ba ya ko pesa moi na bango biloko moi na ko bela famille moi si muteko ya ko sunga. Alors non, là non. Eh mon chéri, et puis yo maman. Pierrette, maman, ozoke na poto. De temps à temps, na kenda kutala mobile na yo hein. Na fanda katanga sous 6 mois. Maman ko kende te parce que ma lili fona lambela ye na vande la kai 6 mois. Alors na moni ba mabala ya ba bino ba jeune makambezo leka na poto. Oza africaine. Okoko imiter culture ya batu mususu te. Po lelo lobby okomi ba lakisi ba yebisi que non soko za seul okozala na mbongo mingi. Au monique, aux autres bambons, aux aïeux, aux bien, aux amours qui toquent, aux autres se débrouiller na yo bien, au bal na yo, au kipé de sous-souillete, le quoi la kuna machine à laver, zalite, à quoi y a moi, à côté de la machine, ma cambo à Congo, et to tiki à Congo, non. Lambe la camo bali na yo, et pas ça kabilamba na ye, soko qui pas kaye. Kolandate ke o batapoto nenga, aux autres na komia wa non. Il faut bobo ça nenge na yebisi mobali na yo azala maboko makasi na yo te yo pe ko zala mutea makasi na yete naza ko lobate ah mama lobaki na mwana non nazo loba bino mi bale bozabana nanga ya zala maboko makasi pa na yo te pour mobali azala maboko makasi na moi cité yo pe ko zala mutea makasi na mobali na yo te faut prendre soin mobali na yo la femme sage bâtit sa maison transparence faut dans entre bino mi bale ah la banza la s'il vous plaît pas en tout cas mais ça ici est bon gars bon merci à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Merci. En tout cas, très chers parents, papa, maman, je suis très fier de vous. Je crois, en tant que Baboti Nangaï, Baboti Nabiso, désormais, avec Pi, j'ai pas beaucoup de discours à faire. Naza m'a me relobate parce que vous avez tout dit. Banda Bobotangaï, Bokolisingaï, pendant que j'étais encore ici en Afrique. En tout cas, je ne vous ai jamais déçu. Alors je ne vois pas les locaux.
ma responsabilité na komi nango. Il faut dire que na komi collègue, il y a papa parce que je suis marié. Hein, donc papa, tu deviens mon collègue. Hein. C'est un plaisir pour moi. Ça fait ndé tozala na poto kuna eza ba ndeko ebele ozo bazo lela batina bambongo kotoyo ba famille bazo nyokola bango parce que ils pensent que na poto ba lokota mbongo. Ninga na ye bazo lokota mbongo te ba souffraka na poto ko kende Pierrette bazo souffrir hein. Voilà. Ngana ye awa en tout cas la surprise vous sali ngai. Ah oui. Mbongo na tinde na ngaka bon. La tinika mbongo et puis bon sobeli ngai terrain, botongeli ngai ndako kitoko. En tout cas, je naibite loni na koloba. Alors, quant à la nouvelle vie au nazo banda, ne tozo banda fondation ya foyer na bino, ya foyer na biso pona ko bote la bino ba koko. Ko sala kapemba. Donc okoma kaka, ngala na yoka sang. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est que Ndeka Balobana, hymne national Yamboga Nabiso, debout congolais, nous assurerons votre grandeur. Maman, comment c'est que moi, je maman là pour ça, bah ça va. Non, la mission n'a pas pour le corps, vraiment. La somme est là qui vient. Là, parce que ma somme est là, comme maman. Oh, comment la t'as compris? La somme est là, ça. La somme est là, la somme est là. Oh, ça y est. Il faut pas m'amuser qui s'est pas bon, ça y est, on a son somme là. Tika, c'est là qui maman. C'est là la fière. Yoza moi si. Yenda ina sako ebike ya yosko Orlando keseni. Yoza lo. Ekili nzambe. Lo wi mwa mbongo esali yeba boye. Mwana mère, mwana père, esili na monopalo. Babaluka ta. Et puis comment on sous ya kopé sa moto te? Ba pesi moto comment mabaluka ta. Abaluka linga ngai mwa shona yempe. Hein? Yango yo nzamba yebaka zaka kopima yo mbongo. Yo soko zwaka mbongo na kizenesi na yo. Yo lo wi. Endaka za mabebe. Ba manya bongo te. Eza biloka petele. Bondo ba saba bola ti wedu loko. Lelo bisa to komi ba bola. Kanga photo chango. Okote na bluetooth. Tellement, zela. Nasa bien nasa na katikati. Nasa na katikati. Ngai inde. Change ozo chamusika ngai mo yo. Aw. Na koki Bonsa ni loko. Zara benda mbebolo. Kuna lokwa mo sekonjo. Oto bandaka kotala na kotanga na baba puku ya kala na sakina mo sekonjo. Bonsa mnono. Zela na benda mbebolozi. Kanga be mama. Akanganga. Akende kokanga basumbiri kwanga na yete basi bazanga ma kwanga pana bango balamba kama desu kwanga yata akanga. Zuwa. Kale ngina dibaloza la kaka yomo. Ngapo na yana oya ngaka kangai. Bala boss, c'est que vous attendez par les misato. Fait très chaud, hein. Très chaud. Fait très chaud. Mi balé misato ambo. Sombela bango pe bandako. Ou bien mega ta pour ça. Ça la ta moi zeste moke. Kadi bana commissionnaire azali. Ata wana na porte ya. Non. Ko bana commissionnaire, alors que ngelo ko mo décembre. C'est la petit c'est ndeko pota ke buzo ba c'est la petit c'est. Hey. Allô? Pierretti. Je te rappelle. Boss de boss aí. Ah, Silmezi. Yo, kena kule kende kubenga tiliboko yo. Silmezi. Non. On est papa. On a peint pas neuf. Comme disait un certain Mufunda. La gaffe. Sarah. Sarah. Sarah.
Merci. Non, maman. En tout cas. Non, non, ça va très solo apote koti ya lopango oyo. Poto na poto. Bonjour maman. Tiens. Zelana. Bonne santé. On va bien. Ah, bon. Tata na kio kanisi na komo paya. Vous allez bien? Ouais, tout ça très bien. Vous savez tout ça bien? Ah, fin d'accord. Bon, là, on met la maille. S'il y a de l'eau, je. Maille à pire. T'es maille à pire. Qui m'a n'a pas le sang. Non, mais si vous êtes ne vous se déranger la binote. Nanda ou bien? Ça se manque bino, hein? Sarah. Kasi ki obésité bazoyemba. Bon, le gouvernement va payer la charge à la place na bango. Non mais non, obésité c'est une maladie noko. Aya. Nan. Aya libumute ye. Noko santé ko ya nango mais il faut pour ça la moi gymnastique. Hein, c'est ça la bien. Tu as ça chaque temps moi d'écartement. Écartement. Tu as ça encore. La zone qui tape na kitaka. Pourquoi abattre bazali? Pourquoi ça important c'est là? Mutambonga tu na yo mama. Yo moko mi fundela. Alors à part ça, vous avez bien. Bien. Toya bien te. Toya bien te. Toya kofina ngai te. Qu'est-ce qui ne va pas? Toya malamu ananda kondeke toya. Akwa bomengo obotikela ye awa epesa ye vertige. Biso ba misuso yo toli ata likuta te. Lowi banda kwa 7000 soki milliard ba pesa ye etabwisa ye moto. Papa ndongo moni ye wana. Banda yini semaine akendaki koya na ye yango bololandani na ye. Bolandani na ye ndenge yo ya koti papa ndenge pe bino bokoti. Ah bon? Basi nyonso ya bana mike ya venio bakoma bambanda na ngai. Ngai yenga nakoma kolala na salon ye akanga ndako po ete atia mbongo na ye na kati na ndako wana. Aza pe mobala mwana. Boss. Et papa. Bon, de toute façon, biso toye pour na osami sabiloté, hein? C'est pas grave. De toute façon, le problème est dans la famille, biso toza bana toye osami sabiloté. Oh, kufunda ngani boss boss bomoni boss ngai. Non, c'est pas grave. C'est grave. C'est grave, mon gars kufa wa pamba le kola c'est. Eh, muta kufa te. Tant que vous en bana jamais bakoki. Mobali akoma ko bimisa mbongo na toilette. Soko seki yembongo kimi alimu akomi na wese abimisi. Tika ko pinya ngai. Maman, comme ça, yo simba kasi bo kabola na papa. Pour na éviter ba problème wala. Nasa nini? Bon, tala ndenge bokoko bongisa na papa. Nasa susu nini? Bo bongisa na papa. Ngana bongisa na ye. Bokeka bo Nathalie. Azuli banja Franklin. Boss asolaka na boité. Na kabola na ye. Bon, en tout cas, je suis la pilo, je suis au côté de la moto. Wana boluka zaki mbuta. Aya ko. Tika bloku wana. Atalite pas. Tika bloku wana ko. Kusanga ma. Yaka. Aya. Yaka mama. Oh mayo. C'est leur nature. Boni boye quoi? Bokilo pas aller à. Papa limbisa ta kaka. Non, c'est pas grave. Normalement maman. Yaya zaraboye amini loto. Dimisa. Non, na toma yo. Beaucoup le roi dans zobo et roi king. Papa limbisa. Yaya za so moni boya mi loto. Ah ben c'est pas grave hein. Bon. Ça va, hein? Oui, ça va maman. En principe, on n'a pas beaucoup de temps parce que nous avons la course. Bon. En tout cas maman, contrairement à la prévision d'Abisso, moi je conseille que Nako Kende
Pirette à Otikala. Ouais. Alors, il s'est fait que... Papa, pardon, Benza. Pierrette a son ce soir. Azonga wa. Tika ya te papa papa na yo. Na yo ki telaza mukolo te, na yo ki ka yo zozonga. Pierrette tika la nano. Non maman, awa te papa. Na silicité. C'est-à-dire, il s'est fait que un ami nous a aidés, donc à faciliter Bissotache. Donc, donc dès que je prends mon avion, derrière moi, ma chérie, Pierrette Sassa. Donc, vous voyez, j'ai un vol. Hein? Eh oui. Parce que dans l'ingité au Monique, ça c'est ça ma modèle. Je voudrais pas Natika Mosilanga Awa. Maman, pour éviter ma surprise ou désagréable. Alors, vraiment expéditif. Je voudrais que tant Pierrette a Zokende, donc Yo, Bongama, faut Oyabuti Kananda. Voilà, parce que nous avons été c'est une parcelle à Tindaïba Sombelangaï. Alors je vois pas, yo maman oza awa, natchaba locataire. Et ça sera pas bien. Maman, arrête de pleurer, maman. Ne fais la kitoko sous les os, les lissons, maman. Non, non maman. Non maman, tu n'as plus besoin de pleurer. Non maman, sèche tes larmes. Papa, on connaît si c'est Noël. Non, c'est pas grave. De toute façon, Bobo Tarabiso na Mokili, pour un jour te remplacer Bino, te soumra Bino. Merci maman, merci. Merci maman, c'est fini. C'est fini maintenant. C'est fini. C'est fini. Donc... Tu avais promis de te rendre heureuse, non? De rien, maman. Tu n'as pas à me remercier, maman. Osa, maman, Nangaï, c'est tout à fait normal. C'est pas grave. Bon, tu as ta moulaïté parce que tu as dans ma course. Bon, les temps bon, maman. Merci, maman. Oui, alors mon vieux. Mes vieux, ça traîne. Nous sommes du point. Mais si vous voulez que vous ayez des retards, il y a un autre banane, mon vieux. Si on a déjà, on a déjà 30 minutes, on a vraiment taillé. Je suis assez les alités. Mais il y a des gens qui ont moyen de faire des choses. C'est pas normal. Ah mais non, il y a ça ces mecs Joël Stamil Lou, Atika on a comme ça il y a réunion. Hein? Bon, je sais plus de pas qu'il y a un comité jusqu'à présent nous avons un mot donc gars il manque vraiment nan. Talaka. Mais c'est pas normal. Ouais. Tati Makaka n'a pas le bail que nous fallait raser la bêtise qu'on a un comité. Donc là ça a un mot tisikoui. Mais c'est pas normal yaya. Yo yara na rapidement comme ça to balana yo. Ok, merci. Yaya, c'est beau. C'est beau. Nous comme Lumbu.
Depuis quand vous mettez comme bisou? Moi, maman qui est. Non, Kadi, pas jusque là. Non. Kadi. Yaso na tekite Shilo, ya mulumbu, Yaso na tekite mulumbu, Yaso na sali boete, sabonga moko, mwana ujobe nga bronchite, yana kumomeza mwa mafuta mbila, Yaso na tekite nga moko, na usuka ngapi, na usuka ngapi. Quand on a des gars, boy, tu vas au monde, il y en a qui passent. Ami intime, dans la potoye. Arrête vite. À mon gars, on te gambine dans les lits. Avec Kadi, comme il dit le niveau. Il y en a mieux qui m'a. Après moi, c'est. Après ma chemise. Kadi. Est-ce que vous avez moi, la maman passe. Il t'en a commis quoi? Kamuté. Kadi, on a courage. Hein? Tika au fond. Kadi, comment sont les arambinzo yaya? Na babar na place lieu public comme ça. Yana bande na manga. Heureusement ba caméra na sala bengi ba fala na ba yete so ba yaki na vana ba ninga na ngaboy Kadi. Ba mona ke no yo ya na ngai ozoleka na mbinzo te kana mbinzo na kata ba. Ono tanga ile kino yo wapi yaya? Hein? Ok, c'est pas grave. Au moins, vie, on va comprendre le mot utile à tout voir dans na papa, na maman, na comportement papa n'ingé ça là. Na maintenant qu'on explique toutefois, même fois même que yaya lingaka ozala kamalamu na bandeko na wata sala ngoti. C'est beau. Non yaya. Pour la santé yo. Na lobi hein. So ba moninga ke ngana ya no ba mutakala ke na lingwele. Ozaka ya na ngai ni par batekaka ki ya kotambola monde entier za na magasin mo teke non bazoteka ke non muto asomba na komane ya ezala kati quelque soit bozuna yo leki asa leki ya za ya ta ya sala ngoti leki asa nango mais leki fa yeba ke wana saka ya mais pourquoi bazauna ba chaque c'est déjà évolué résolu mo makambo kala to sala ngo sustain ya oyo zelo ko tozo kama c'est rien Pierrette car oyo négligé ki na vie ndeko na yo ou isali que non makila na yo oyo nyokolo na niveau tel point que non ba malheureuse na amona na que non bonheur te na vie na pour yo na papa bien sûr asa papa botingai na robo ya eti mais na mabe oya osala tu es obligé biso fa to dénoncer mabe na yo mais yo au moins qui na o trouver du mieux au comme na sous nera mon camoro na papa bonne nuit via oya ba ndeko ya yo moko mettez-moi si Sarah wana lelo asa moi si Pierrette la pour dans minute sur la poto. On se comprend. Téléphone au second caméra, on t'a dit on ça Pierrette non? Si nous sommes tous dans la zabou. Hein? C'est Pierrette. Pour la nini. Atineli yote yum to sande kona ya moi ça tineli ngai. Kuyeba ko vanda na batu. Ko sala malamu na. Omo ba malamu to sala ka batu oyo. Ifuta kana mokaka. Ata le lobité ifuta. Le les autres mona mbinzo. Tati sala mona on te ka mbinzo. Au fond des risques de nous pour manga. Quand ils font des risques, ils sont binzo. Mais non, comme Sangai. Et ça combien? Nous sommes et ça combien? Nous sommes 6 000 francs. Seigneur Jésus, Marie-Joseph. Donc, on a un situation dans la boutique, on va passer pour la 6 000 francs. 6 000 francs, on a dollars sur béton. 7 dollars. Nini? 7 dollars, point 5. Mais 7 dollars, ça va passer dans la côte, on a bien 5 dollars. On va sentir 7 dollars, on a tel seconde, on a pour l'année, on a bien abattu. Yaya. Voilà, avant ma camarade, on va comme s'il te plaît, avec beaucoup de respect. Yaya. Lis-moi la minute, vous comprenez? Lis-moi vraiment qu'il y a, non, il y a un naku. Ils ont la sonne, maman parle de Zoa. Au moment où ils place Moro d'Or Marie de chez Food, quand il y a le numéro 10. Donc, na rolling à Tébat, Miss, na Rabaouya, la place à Boué, à la Marie de chez Food, Bamona Yoya, na Nazoté, na Mbinzo. Mais non, il y a pardon, Kende, hein? Non, il y a un daku, tout ça. Il y a ça, papa, non, il y a un daku. T'as la Kena, nous rappliquons, n'a pas encore, bah, ça va Baouya. Hein? Yakadi. Oh. Dis, oh, n'y a pas de quoi? Oh.
Tala, Zola Biloko Kenema, Kenema dit, oh ça va Sony. Hein? C'est quoi ça? Tala, l'on a Biloko là, ça Kenena nous, oh. Hein? Yakana. Oui. Fanda na wana. Nazai na idée mo boye. Pour monika kufanda boye, hein? Eza bien te. Na uti dana baku oya, mobala pesa ko mbongo zoliaka lokwa nguba zo raisonner lobité. De la moni talaka o pesa na ngoli kamuna sema mwana. Faut lukaka ata mo unité de production mo. Alors na kanisa ki omoni mwa si o Gisèle Mbayo esika ye Pierrette atindela sombo na poste wana na gigabyte. OK. Bon, dernièrement na kende kuna mwa si ngwa ya kiti. Aye. Aye, tena kendo zombo wana na kutaki ye. Ah, ça bien. Ala ne jeune fille oza kutu na idée tege ye nda koza mkulu blokwana. Na soli na ye pesa nga mwa idée na moi genre blokwana ben vente ba bloc informatique, ordinateur bani. Apesa nga pe mwa idée alors na lingaki ndenga ozonga poto. Bon, bien que yazani na Nevers ye bodo baza na ville mosusu soki akoko kutana na bango na benga Pierrette basona mbali na ye soki bakoko kutana na ye Alexa bango ndeni basomba biloko ça c'est plutôt fongola moi eloko moi ndengo na tana sitawa donc tout ça c'est une cyber café na biso bon eza cyber eza imprimerie eza vente ya biloko informatique on a ngote na gigabyte wana donc ninga za gigabyte on des années surtout on peut tout ça là. Bidelo mwa bombe na cité ko bomba na ville so sala ta na cité. Bien. Yuko zo musala te tu. Kama sina wasi. Droit de ça va. Sama mobile. Déjà na yeba mo oui. Ko. Iza yele. Attends. Kulo tabaleki. Zanda Karine. Zanda Sadia Salaka. Aïe aïe mon maman. Ça va cher? Ça va. D'afon appelle sur la Margot ya. Madame. Bon, ça va hein? Ça va. OK. Enfin d'accord. C'est une place. Eh Karen, où tu es? Pas les gars. Mariage. Zéro surprise. Yes, I didn't get benga no. Au benga te photo de la bango. Vraiment. Presque. Ça va hein? Ça va bien, merci. Et surtout que nga bimana nga penza te. Kari. Vraiment. Na yo penza mwana ngai po yo tala ngai poza ka tata na mama na. Abana ko yesa za mama. Abanda ka koloba ke na ya. Mama zoloba na yo taye. Ya ro ka soni de yo mo. Ya fana. Pa ya kaka ko. Kimi biso. Wewe tena kama mwana Pierre, na kama mwana Pierrette na repa na yo. Ya mama sala. Ya mama zoloba ya zotala na se. Ya ro bana. Ko. Ya mama yo ka soni. Ngande mama. Yenda memelaki nga yo kana libungu. Ngande kolo na yo. Ngai bate ba super oyo ute pa leza ya yo. Moyo. Yem sa yeba ote. Ya bati boyo so kwa ya biso. Yele. Na yo mana ba kush. Karine yo. C'est mec na sebe komona yo Solo ninga biko. Mobile ya libala. Sara obi nani samba ema. Oya France. Ay abina ngazawa. Azo benga me aza na Brazzaville. Alobi boy. Abi bakuta na yebiseke ngabi lukela nga numero ya mwana obo abi benga nani Pierrette. Ba kutalize mite. Lukela batata mwasi na watelo ko melako bayaki kalate. Oui, comment on a fait tellement? Ils ont mérité papa. Yo comment papa na biso. On va que na Pierrette maman botata bana 12. Ukona na boti yo moko botata 12. Ya kezo masanga. Papa yo menen. Si très bon.
Tama sibisike. Ondiro bosa ni guboni. Ngai yena ngata bière kaka mani. Siko ya mama na ya. Nani tibona yana ete? Akima mutungisa tata na ye. Tala yeye sabino ngabi mwana biso ndeti. Yango tika ki mwana oyo yaya alingaka boma ye. Ya suru. Yango sara mwana na bana koloka. Mutazolo ba effacer komba mwana ona buku na ye. Nyoso naka pose ki nanga bien. Amfutuma wana sara ndi bana sara. Tobosana. Yango mwana bandalo bana yoke. Tia kanzambe na yona première portion. Elevation euta kaka na nzambe. Mais mon nyo tuye mabalo batango bana sara yo. Kombo wangu d'abord ya pesa. Yeah, na pas pesa ki. Chipapati azanga na makamo boye. Soki otinde likambo asala za elmo ka baluki na. Déjà lokwa ba kombo moko oyezaka. Omoni ka ba kombo ba pesa. Lelo mutema na ye kitake ndengi yo sozwa place ya samola bien. Ça va. Bandibu balobaka. Ondi bukangela nsusu kuna suka kena ngango ko. Ese ba premise. Ansara, marbe bino bozana bino baka. Soso bakanga ka yena simano ya lukila na yewala te. Eloko ya yana bino na kati ya riboto ya sana. Ote mukangela kwa na mona luki ko. Ya bo ya fils ça va. Soko ko pesa ke ba champagne yo ya bidere fale to tutana. Ozima sanga to fulie bidia. Ça va. Tiens. Vraiment. Voilà. C'est maman Leki. Maman Leki. Omoni biso yo. On rêve un mouton. Ndengla lobike bakanga ka soso na sima do ketu na ye te na matala na ye. Tu vois yo mela kama sana. Vers mora. Ti kamela na ye. Tu na dance kala vers mora bobina. Ti kamela na ye. Mela. Oyoke mama. Lelo yo nzambi asungi. Pierreta zawa. Na poto. Pona nini mabaruka tangu akanga kabiso na sima lelo to tiego to saini. Yo lelo yo ndabu yango. Yo bese ku fensi. Lelo yo moko. Kalanda. Mapambo yango esilite. Surprise. Ngamo kona yebso kyo seme ko fona terma boy na peso message. So ko bino mwana iko banga ngakara ko boye baba na ko bombe na makam. Moi face à face. Mbunchu na mbunchu. Omoni obo voyena ye. Kala. Karine. Samedi, hein? Ndenge ofome na bière boye ce mec, c'est moi qui ai invité dans la maison. Moi. Okomela. Ouais. Problème te. Yeah. Karine ko. Samedi wana mboka mundele yepe. Go titi la moi mali. Karine on voyage. Karine mwana Karine oketanga mubali lo azotenga buye mamnu bombila ngaya surprise surprise une semaine surprise mama bika ngala bibilo surprise mama nazai pesa ko baluka mama to ban boye wa pas ta moi aussi. Ta moi c'est nan. Moi c'est chaud propre. Bozala nan. Bongo pana binokasi. Non mais feliz. Kadi, tu vas wana te. Donc si qui tata c'est quelle union sur. Quand tu sais allez, viens ta kota. Oh. Mon frère. C'est pas nini. La kodema ile nini ngobo nini? La kodema ile kale fondile se bakabya kula. Nini? Ya nini boy? Ile fondele no. Tibo. Mateli kolozo saki nanga tukini. Tibo. Tibo matala kuna zona saki. Moto ni kaka mlungete boki kazo espace mu pepe. Bolongo wala. Bilongo na mubali mtoko. Sana yabuta. Otukuta sana abikisinga mwanda mwana me. Na mwana mina moto asubele na njoto mwana.
Il y a noir turbo, ça le prix. Longo apene moto elinga kamulunge te longo wana. Balobi alingi kaka azala na repo. Mais non. Pe mon pepe kaka bako bimise na ita oyo. Ça la baloba ki azala na pepe. Awa etu. Mon pepe bo entouré ici. C'est malembe. Oh, ba me cha ba na grève. Zambelanga bandeko nakande kokufete aza wana nzoto mobimba tina osipeka baba baba non, moto yebaka mbongo. Moto yebaka mbongo. Mon frère, moto ngwe nini? Nakorde mafrodilege bakabe. Kabe nini? Sine kule za kiti. Na sangeka bakula nenge za. Lokoso pe. Oyo kule katanak. Abana malbana kwa to since split. Loko komesana na ngote baba. Yeye tikana musabu. Mimi bana ndaza mambo. Mama lokate asukana kama kuteka bie. Tindira ngatwa bie. Leche pemesa. Nenda kwa zozika yona kuiki. Kulego zonga njoka ndeko ya biso kula oyo sile pesa. Ba de pesa gite. Phase kuta ina phase ya biso na phase ya kote ba. Boom. Akita muzuzu. Mwana kadi asaligazi. Mwanza. Biki baza pa voisin. Koti mbongo, na bia mbongo. $6,500 ezala kati ya matela bombaka mbongo ni matela ndala moto nzoka nde moto eyebaka mbongo moto ntango nayeboya kote tozoweya matela na moto matela ebetiki mbata liboso sikiva elazobimisa motema yi bizu elangi nyonso moto kote ya bomobali nyonso ekeyevamule natikali katikati telenetre apa nini boye vraiment moto ebominga ebetinga na tisheri ingaya misu nazomona te sokotulangi mbongo balakatie bakoti nasamble omwana kadi azalaki moto ezalati bali yolowelela mwana mingi bete olowelela mbongo ni biseti mile kosimba mwana kadi oyo siko mwana za wapi baboteli biso ye tata mwasi kozala bien na bato eza malamu kalobelosove mwana bazosilele mwana bazokoka te kadi oyo bozowela kadi abodakaliebambakosela boye mosusu botika mbongo nini kusangu te tika binokono solo bamwana na mbongo kokali simba telemisanga ukende wapi telemisanga bozo ndimbaga papa sepala kutuka nzambi alingi yo na libota na yo mobimba mbongo nango wapi 565 coco francain nabaloka te balobinendelumanze biloko na bango eziki nakosoka babilupango basimbi kusimba bali bakutya busuku misalia bakutya drapo ekukuma kontenera na polisi zilo bakomona ngai liwaya yesu kutubie nakanda kokufanya moto te liwa mosusu nakondima ozomonanga moto ndenge ozelo badongo moto eza na yo na nzoto kusa eza moke moto ekosala nini moto okembi
C'est vraiment mis katikati ya verre. C'est ça qui est. Yo petika koloba loba ba pekisi yo ba ndoso bazo di mamili mais na sopo na yeba so ni na mukini mawata mutaka bomongo yeba to yene loko ilo ndikuteza mote malonga ka ba mnene kasi zongo boko mon frère 6500 on yo tiena ndako bakonti ya bato lelo efungwa wana ngwe bonke mayelo yo bakoko kana za mayelo moyimi kasi mama mapa bazotia mbongo na papa na bakanti na makabwe bele 6000 mobimba mbongo libala ya mwana odo yango wana moyimi nde esali ye bongo nyonso ya biso faki ata profite kana ngo eselo moke soki azalaki na koyeba kopartage lobo alingi partage inego te lobo alingi kokamola te kobomba bongo omoni esiko tosuki toza na posa na ye oyo esalinga oyo esali nazalaki bogara omoni esiko tosuki eloko ezanga bibino nde boyoka ni bino mibale bokotambola nzela moko ya mabe moyidi tata ndio comme ça moi esali boyo na soka zanga boite nazalaki boite esprit bien 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 libanda ke kwa famille te ngana bima esprit bien boyo mama makele na nini mtazo kama na tango afasi boyo ngana bima ngai nakende kowapi ngai nabimaobota makana binatona namukaki bogara